Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe kaka ngala bino ndenge tosolaka mikolo nyonso na bandako na bino nakoloba te naboyi mwanda nsemi azandika bambana ko na ilaba mafwidi ebongo bino kote boza boseka nga bandeko taya mutu taya cercueil nanga mukuse Naïvike bana tout en tout cas bon bah quand j'appelle quand pesa ba mbote te na permis ba mbote na pesa ba mbote to na bana tout ya changu comme na malukuti pour manjili donc bino yesu bana changu en grosso modo losako na bino pe lisusu na zongi kotala ba bito na talima manjili no bia moamba na zibana matete kisenso quand riflar ozongi botali kisi baluki ke bangaba kuna nyoso keti na sima ya campus ba waninyo livulu yo ebite bino nyoso bana muamba losako na kati singambo kuna ngambo ya bandeko na biso ya funa na ziba ndaba ndanuti limetemo bimozi ba komini ya kino keti bandal en tout cas bana tu ya funa losako na bino pe na suki sikolo ba lukunga na zibana bandeko na biso ya kaluka ai na bike bobenga dele bana kaluka bino tuti ba cité verte kebweti bino tukuna yo solo ke na oloba na tangi boza tellement belé ba pompage en grosso modo losako na bandi émission na koloba ke liboso na banda na bwaki vient na Prosper Bakine pona na États-Unis pour être hasard moko kaka vie Prosper Bakine soki na zoingi kota Belgique bino bike non viens kito la mokonzi ai soki na Kenya France na mwimba moko président de Dutesi ya Fredingo malekutimier yango na bike boza tellement belé solo to rotanga to ba émission na nuté to ba na émission to bomba ba msusu na sima ndenge moko na bike na Kenya wa DCDC mama Nicole Kanda ekiti banque franc congolais loko pamba ai na ba émission na lelo bobike so na Kenya na plateau c'est non ça ba direct so na libanda c'est na koluka kache na koluka nani na ebike touti kozala ngana bino awa benda yango na chango ba sentinge ki ekufa na chango ba sentinge zala kaka na ebisa bino ba sentinge zali bomona ki ngai na maître la di kopo na respecter champion la di kopo atomboka kya bio biloba lo ba minoko ba chaka ba si sango pe ba silisaki minoko na makasi ya lobaki mais maître Malema atomboka ki ya osakana te pona nini la di kopo lokola champion abanda kolobane makambo lobaki to bandi mala moko nanga moko te na maître Malema mbote maître Malema mbote champion local maître Malema obi okomi lokwa ba musulman on dirait Bouddha on dirait ba fumwana ya ba Nigeria nazo bate bien ba livre boy obani ozumusala bon et zo bango temps et c'est le mot que zo bango vraiment temps banani wani zo bango temps comme on le champion Malema et zo temps makasi la di kopo ade ozani mamo na banina na la di kopo ti obimba mo donc pour comment la di kopo yo faut ça la rama ba kopo atikane vous comprenez faut tika kachi o kachi o kokangote kachi a passi na banina na yo la di kopo na oki ba message nyonso tindeleki nga yango na yepona répondre so nga na yo répondre yo verbalement te na ye maman na pratique mbala moko na ba action ya biloko oyo ko peso eloko moko ko peso sko tempo comme lokola champion je sais ki Malema ilo nini wana so ati na bandi yo na eloko oyo yo la di kopo na mono zo zongsa ndenge wa ndoko lo bateki boloba ngo na suka bende te yo lo baka OK na bana na yo champion la di kopo champion de changu OK champion de changu la di kopo pourquoi malokola Malema donc il faut ça syllabiso la di kopo yoki pourquoi malokola nga faut ça na syllabis des sportifs Nasir ya classique non attends maman sport toi maman classe nante faut ça na syllabis des sportifs Nasir moni ndenge ba komi awa osola nango bien Fédération congolaise d'élite associée
direction technique nationale, hein? Professeur d'élite, hein? Donc faut ça nous connaît, chose ça dans côté au long na page nanga. Aboke on a 5. Fais ça en OK. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Donc 17. Surtout ceux qui na oh pour na pesa mukie les seuls élitaires na Congo oyo bazwe lokola transfert ne bazwa ba Messi ba nani ba Cristiano ne bazwa ngai transfert wana ke bokali tanga toujours tanga République démocratique du Congo, Fédération congolaise d'élite associée, Ligue d'élite associée du Bas-Congo. On a serré dans le Bas-Congo. Lila Bac. Diplôme de champion. Hein? Bas-Congo est 5 ans. Pour Bazo Bunda, Bazo la compétition nationale, Bazo la médaille. Baye, on a serré à époque on a président ils apprennent Samso. Baye Congo ko sollicité na ba continent ngai ya Congo et puis entraîneur ngai entraîneur Mbuyi. Hein? Hein? Moli moni pe manakimia. Entraîneur Mbuyi, alors entraîneur ou entraîneur na club Sukisa. Et puis azaka entraîneur ya donc azaka voilà entraîneur national donc directeur technique, il y a Léopard à l'époque. Il y a Léopard, directeur technique et équipe nationale. Équipe nationale. Entre-temps, entraîneur, il y a club, Soukissa. Vous comprenez? Donc, il y a la fédération, il y a Congo Central. Il y a sollicité champion Malema pour Akeno Kobunda. Dans la combo, il y a Congo Central. Pour une médaille pour le champion national, champion du Congo, on va bien du Congo. Oh le loto benga lokambasi boli champion du Congo. Quand on va du Congo na baliti mbalo mbala. Ozo comment pointer? Mbalo mbala. Donc pour le renseignement qui naza sportif moko ya Simanda côté, naza sportif moko na marka na sport ya Congo. Mais ça non champion Malema, maître Malema plutôt pour na bwena champion la diko pour beta ngai. Maître Malema. Tout le bastiko après pour la champion nyonso na malgré nyonso na lead. Mais il a dit que pour Robbie, ce qu'on a liwa, na maboko nete. Abi ata mateta koya. Alors bien. Ce qu'on a liwa, il a dit que pour un ozolo bana, a gagné un anou, il a tombé à ND. Heureusement c'est là na image. Ba fanatique na ngai bato balinga champion Malema Mbeyambe ya Copperfield d'Afrique Dynamo koko matete aigle tous les catcheurs vivants. Capitaine azalaka moko. Benzema, Real Madrid. Donc, dans Salaka, moko. Donc, la dit que pour comment le cola malé me temps. Mais à ce moment où kufa na maboko ne yozo ka kufa maboko ah bien. Victoire au Ganga Gawana, il a tombé à ND. Hein, tombé à la 3 et à la Ratina DT. Hein? Na sengi na grand journaliste international, champion local maboko ya Nzambe. Zongi selanga susu image wana. Na émission Oyo, extrait wana, ça n'a ralenti 3 fois pour population ngai ba comprendre, pour c'est ba comprendre na bango. Mais le kola yé, la di kopo. A ça l'émission pour na champion Malema pour na provoquer nga. Na senga ba partenaire o bazana mbongo, ba tsa komba. Le kola yé bien zo tsa mbongo anje. Ko tsa mbongo anje pour na ça ba tournoi o no sala yé. Tsa mbongo anje lo ba ke le kola partenaire ba mona na te. Ah, le kola ba partenaire ba mona na te ngai la di kopo na tsa mbongo na bunda. Combat retour na champion Malema. Oko regretter na mbongo na yo, oko regretter na senti ndenge ko kende, oko regretter na ndenge ba ko olola yo, oko regretter na ba ko se ko sali tout la mwisi ya sasa. Aya banga wa betera wa biba mpuli. Akobeta mamuiba mpuli mukie, muiba basoso. Utika no wani za kasoni te. La di ko muiba basoso na quartier. Oko na kozwa yo, okobeta maloko la muibi ya basoso. Oyi muiba basoso na beta ke ba la tie soso la kingo lokwa cravate. Bato tapse siko muto ye. Sutaye pa ndenge na obeta yo oza mukie makasi makambo ya sport kolobela ngoto lobela makamba kopo koto ya kopo la di kopo félicitation okangela biso miyibi ndenge champion Malema kangaka miyibi ndenge asisaka miyibi na Congo pona ko aider gouvernement congolais
Côté on a un félicitaire yo vraiment la dikopo oza mystérieux moko na sepelaka na yo ndenge okangela so biyibi ndenge osalaka nyonso mpona kosisa miyibi na kati ya Congo ndenge malema asala mais koto ya kati komekaka kutu koloba makambo wana te ozopesi ngai kanda moko na so osala bémission te donc soki nasala émission ya kanda komba na bunda na yo oyebi la dikopo oyoka komba na bunda na oyebi oya na bandundu ndundu akenda wapi po ndundu azalaka travailleur na yo ayaka travailleur na nosala na bar na yo akenda wapi bandaka komba na ndundu akima mpo makambo amona ndundu na mwasi atya poa soki tembe ezali kende na caméra pa la dikopo mona ndundu azala su te ya solo aya na ndundu abimisa ye ndundu amona ngai amona aigle te na tala amona siko face à aigle amona siko beke aigle oya baya na ndundu bondunda basangana kati club nini espoir du Congo bango nyonso basao ba prince o banani o ba mabanga basangana pona komba kaka pona champion malé soko landi image wana okomona Iris Mbimba ba yibi mwana okomona ke Iris Mbimba yaka tsa matata pona ko récupérer mwana po ngana yaka ngai moko bango baza ba catcher oyo po akeno kobunda. Il faut motiver le public, à louer de ces 7 000 balais, à motiver le public. Moi, 5 000 au matin à car, 5 000 au matin à car. 5 000 pour député Bassalaka. Mais champion malais, je sais qu'elle n'a pas de passo là. Elle n'a pas de Copperfield d'Afrique, Nina Moko comme ma tête. Aigle et tous les catcheurs vivants. Coco paille. Vous comprenez? Donc, ngai na kendaka combat, na yaka teke na corrompre public. Na futa bango ba 5 000 ba 10 000 po ba mataba kino koyembelanga te ngana ya kaka ngai moko na mwana nanga na Iris Mbimba membalo siko alobi nini na kuta kaka public kuna soki na koti yo ke pasola koti malema ko mbeya ya masekite oui da seba be ngoni les danses du moment les danses malenga mbeya les danses les plus suspectes du monde. Donc ba beti na bango ba yiba na bango na banzemo na nga mususu bazwa ya le bio ata ba kombo yo sey kaka la dikopa kasi la dikopa ke sa kopoti atika kashi boko kachango banda biba champion sa buna 3 combats wapi ba benga place nini après ça va 3 combats na senti la dikopo bando bima champion ya changu parce la kisanga 3 invitations oyo kenda ba benga yo mais champion malema nga na za champion à titre na bundi plus de 300 combats plus de 300 combats mais malgré plus de 300 combats ba katio na lisola mbujimai non lisola mbujimai champion malema za qualifié na mbujimai na zo voyager le 22 mai ba combat eza le 25 ba combat eza le 25 mai yo za champion te vous comprenez nga na za champion honoraire ceinture na nga eza wana champion état que champion honoraire mais champion titre bako sélectionner te na eloko moko te yo champion titre ozwi ceinture wana ocha honga na car na yo comme si on était misé oyebi aquarium comme si ceinture oyebi aquarium parce que bataka ba mbiso esthétique wana so au moins mbiso esthétique la dikopo ngami kona bengo aquarium yes sir mbiso esthétique de yoza catcher esthétique aquarium. Merci vraiment ba partenaire au balinga champion malema na monde champion na bino yeyo na linga bino vraiment na o balinga champion malema te nga champion malema na lela bino fort ya dégâts bon vraiment na yebi ke bino pe bolinga nga muto pa linga nga te na yebi ko linga no champion malema vraiment merci siko zali nzambe ya bakoko pe nzambe keli biso apesi biso pema abatela bino et puis na bosanité na pesi vraiment mbote pa ya maman na ngai maman Clémentine qui cita vraiment sika zali ba mbote belé na pesi famille malema bazola vraiment bino sote sika bozali bozé belé ba mbote belé na pesi motema ya champion malema Iris Mbimba alobi motema champion malema ndenga zana lelo fo muneno kotela vraiment na bana na ye nyonso famille malema sika bazali ba Jovina malema Exaucé malema Exaucé malema Jovina malema Ixine malema Arsène malema et puis David malema Krishna malema
dans Bamalema basé belé vraiment parce que bazali bambote belé na bosanité na pesi coupe nyongo El Chanto de Kimbatseke Chango bambote belé ya Freddy Ngoma le coach mon président motema maman Nadia babi mon kolonko dia basakana kana été mon président Freddy Ngoma coutumier Songambeli bambote belé na bosanité honoré patate 12 Côte d'Amboka vraiment nga nazo bengi nzungu ya ma famille vraiment motebele papa Jean vraiment siko zali papa Sissi papa Willy papa Vicky et puis maman Sandrine bino surtout vraiment motebele vraiment na pesi tout le monde na bosanité grand maître asala que champion Malema lelo za la champion Malema et même nganga chez méchant Esconjo, ce que vous allez vraiment en merci. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe kwa na komina suka émission na ko baki vraiment na bandi ko chité ko baki na ko chité boete sana boka mabanga soki na boki libanga ote soki na flatter ete na boka platini ubama motema ya mama Yvette grand chofa kwenda vutuka papa mbalufu matadi boma mwanda donc epana vraiment kichitunga wow. Ce qui est dit que non, on a une publicité, mais la paix numéro 1, numéro 1, publicité, et là, on a les banques, on a numéro 1. Donc, n'a pas senti que le bongo vraiment la commune cochité, est-ce que comme on est comme maman qui a, n'a pas boire ma banque belé pour na commune à souka moi minute n'a comme belé, mais il n'a pas qui vient n'a prospère bakini moi na Dallas ya. Donc, on n'a pas qui bongo maman Nicole Kanda BCDC Equity Bank, pe n'a pas senti que le bongo Papi Mboma les voyages choix ezate car ndenge za papi Mboma les voyages choix ezate ya solo mingi na boki mettre Carlo Godila mwana ya Brazza tongo bongo ceux qui te lobby na mwamba to voter faut to voter honorable Gabe Kindembe yende asimbisi masolo kwenti donc to voter pour na ya pesa tangu na zane lo te bosoka komine lo ko festi bele donc ndika izalaka toujours na bote ko babongo na boki vraiment mingi ni krete kapende kapela dia yo ngwana pena ke vraiment pasteur Brown Bomalika berger etene bokopolo mama lili bwele mokonzi na bango nyonse ba mama donc mama lilingoma na bosani yo te pena boki fatit yo ngwana penza ndenge moko na lobike bongo vraiment na komi ko stilisa ko bwaka mabanga pe na kena direction technique et fait na boki ta oloba mais ça na boki ta oloba osilika mama Iris Mbima motema ya champion Malema mère double donc quand ndenge zalaka bakache bolie te mère double donc ya no quand ndenge za masolo kindaka bongo na boki biote kini na mobimba kolobake na boki bongo mon DG tite longi mokonzi atongo o Alex apesa biso espace on a cancel pona émission o eleka pe na boki bongo vraiment koloba bongo DT nanga papi fala pe mokonzi Patricia Belelu université ezaka moko soki bolingi boko tabana na université bokende juste na sima ya pali le peuple université méthodiste université moko bien ezali ba faculté ebele ba droit ezali ba économie ezali ba sciences infirmières ezali ndenge moko pe kuna ata théologie poko ma pasteur ezali OK informatique générale gestion informatique donc nyonso eza kuna université méthodiste na sima ya pali le peuple donc omona yango ezana entre bokene mbangu pamba te ba place eza muke elingi vraiment ekoma na suka pe na bwaki biotechnique na mbamba na bwaki Waljoye Yozike Jonas Maza kasi Miranda Joseph kasi Diane Omoy mwana ya 11 ans na bangenge ya mikolo mwana ya 11 ans wa montaka be mission nyos bolanda yango fia papa donc ka ndingi zala kana bwaki famille yamba mobimba famille onyangu mobimba na komina suka na bwaki Belamin Kamba motema ya ciao.